CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, Lata masque, bola ta cachine, lata masque, no cachine, no lata masque.
Eh, comment t'as mis ça là? Tu as créé Ami, pardon. Pourquoi vous êtes Bimbi, bah, vous êtes tous Kita choco. On a chanté ici. Pourquoi bango? Eh, pardon, paiement. YouTube est voilà. Mes condoléances, Président. Oui, merci beaucoup. Tout le monde juste à Namatanga, on a évité sentiment na Matanga Oyadjan. Bon, tous en avons émotion parce que comme on a jeune accueilli, 38 ans,
Donc 38 ans? Oui, azana carrière ebele. Azana batala ebele. Azana no kitoko na nzoto. Azana na mai na makila. Donc il fallait que nzamba pesa etati que le moment ya temps yo asala musala pesa batu le meilleur azala kinango. Donc on va offrir na biso bande ko na ye to kana sur scène oyo to kaka bien tant to jouer na ye. Donc voilà. Donc vraiment pour mon atika biso avant boye. Donc vraiment ça fait mal. Ça fait mal président. Oyebi ke comme bangisa. Pour te ba ke ngozana ba papa, ba maman, siko comme ko na ba jeune. Oyebi comme bangisa. Oui, ce que muta zo bangate c'est que muto na za muto te. Donc lokola muto na ko mutara na yebi lobi pengai. Donc boya pe na micro boto ne bato mususu. Donc c'est loko zo bangisa ma tokolo banene. Parce que muto rotuna nzambe na minute azate atotuni nzambe web soki eza volonté na ye wa sala ngona ngezali mais sauf que biso batoto tikali et loko na biso ezali que to comprendre que do muto ko kende pe n'importe quel âge ne ko joyo ko kende do bongama o yebilobité do zala pe na malamu na bato tambola malamu zela ni kamuni sonata yo sala makamuni sonata nzamba pesio o eza moment nango po atali waso yelio. Donc tout le long kimia na ye moko ya alinga pena ba problème te lobara na yete. Donc voilà, donc to souhaiter pe matanga ya Diana il est kana kimia vraiment. Donc voilà. Comment peut-être il y a question le prophète moko aleka qui prend attention à Sarato là. Et puis le baki mo makambo ezala makambo to ko na ngeza jengi prévisible na terme parce que to pensais que ça mosala na nzambe l'autre comme on a fait que non moko ya ba comédien plutôt auti kufa. Déjà na part na bino état artiste vous pensez ndenge par rapport à prophétie na ndenge déjà moko na soit que bon prophète a kokaina ekoloba pour aza mosala nzambe. Ngana pesa basala nzambe ba respect belé. Donc et maintenant nous sommes dépendre de ce qu'on est dans nzambe. Nous sommes dépendre décision finale les apa nzambe moko. Prophète akozwa na ye prophétie ako aobimsa ne prophétie mais soki nzambe alobi non non soki nzambe alobi oui oui. Alors il y a kolobeza te ngamingi mingi na senga kaka to kanga mande na nzambe donc to kanga mavoma na nzambe ezala bien mingi. Je crois parce que la fois passé ngaka ba commander bozo temps ko sanga na bino nyonso bozo temps ko prier. On dirait belé ba répondre à appel wana te. Pourquoi kaka ba comédien misusu baza pour yango et puis misusu baza contre. Eza choix et liberté, mututu aza libre. Donc puisque biso tout peut to côté église mon côté biso nyonso peut to koita mso osambela nzambe mon côté mutu na mutu aza na choix na ye. Mosala nzambe pasteur de la foi tanga asalaki appel o nyonso ye moka se sentaki ke non nakoki kokende ko participer tozalaki wana o pazalaki te mosusu peta mosusu pazalaki na ye na posa ya koya mais moi empêchement pe salamaki. Donc c'est tout à fait normal. Donc beaucoup pone na moto église te beaucoup pone na moto moment ya kosambela te mais tout le monde a yebi que il faut prier. Donc okay, merci. Ba prophète nan prophète moko maman na biso Sarato la yambaki apesa ki message na ba comédien oui apesa ki message pour na ba comédien après liwa ya papa na biso Guy Mario ba comédien misato ba kufa moi si moko na mibali bo kasi prophétie ne ko te yango tozo tu na bino bozo lobanini bozo kanisa nini pona yango parce que déjà to moni o ya kufi aza moi si la Bible nous dit ce qui est révélé est condamné. Tu vois? Ce qui est révélé c'est condamné par la prière. Tu kana loba bipo boboya koyoka maloba oya moko na bino zela aussi ça non mamba prophétesse wana prophète prophète wana lobike après papa Guy Mario batumisa to bakokufa tant que prophète amonaki balobi confiez-vous à l'Éternel votre Dieu vous serez affermis mais en ces prophètes vous réussirez n'est-ce pas tant que prophète amoni bongo il faut ça ni faut luka bato nzamba alaxi bango alaxi yango n'est-ce pas que ah ndeko nanga netinga na za bechuke nzamba lakisina yo osala nini okufa banga nzambe luka ilonga nzambe ngapi na osala nini côté na ngai faut pena luka ilonga nzambe parce yo moni bongo ekaka na etando eke lobi otangi pe batango te sikoyo mama boya lobaki en général enfin que bino siko boyo kana entre bino bosala ba prière pour mingi osanga na biso ba ko to sanga na poto que prière
Mais boluka te bo sangana na eza nango pe mabete bato bakenda bangomba pe basanganya bo mona pe ba 50 ya bato ba okende na oui mutu na mutu aluka keloki ya nzambe mama nzambe amimonisaka na façon ebele ozo comprendre il n'est pas dit que ne naza boye que balobi tokende luka keloki ya nzambe peut-être ndeko kingana kende aluka nzambe na ye moko boye yo pe luka keloki ya nzambe nona ndenge na yo ti comprendre to bona biso ba prophétie te mais tango ozo ba prophétie pona biso luka tango nzambe alobi ke tuke mutu akokufa luka tuke même si le bilan est entendu que mais luka tuke est-ce que étant donné que le bakombo na ngate luka ngai en particulier que nzamba ebisinga betala boye c'est fini on le ko lo baka lo ba boye ça ce comme abe boye ça ce comme abe ngas ko on dit ma bangote ba prophète wana autant on moni prophétie nzamba la kisio o lukanga nzamba lobi nanga tambola boye peut-être au tambola boye peut-être au tambola ngebene je comprends. C'est ça bon. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. Tokotala, ba mama, na ba papa.